Bonjour, bonjour, bonsoir et de prendre la herbe bolanda biso ezanga c'est Marie Grâce. Lelo na ye na émission na biso elambeli ya bana poto. Télé réalité na biso elambela bana poto. Elambela bana poto yaka to yekola. Lelo toza na légume na biso eza fraîche, eza penza ya bio. Babenga biteku teku ndunda, babenga biteku teku. Et vous avez na frigo, mais ezaki ya frais, yaki ya fraîche, to kata ki yango to sokoli be to tina na frigo. Sikoyo to lamba ngo. Toza na légume na biso ya mosaka, na yekola olamba légume ya mosaka yango na ngina mekanano. Nde tota ndene bima. Video na biso da première partie, ingrédient na biso pe ya kolambela légume na biso toza na mbisa okaka nzombo. Bomuni onde eza. Oh cher na poto wapi bandeko. Nazonga kisasa bandeko. Toana mosaka na biso bango bakanga yango déjà boye bakenda yango déjà boye na boîte nalinga mingi na ndunda na ngana tia aubergine toana ndembi naza na ai naza na mwa lift oyo eza nango kaka mpona likasa solo tobengaka toana litungulu tolamba ndunda na biso ya mosaka elongo na Thomson na biso ya mbongo. Thomson na biso omonongo ya mbongo penza Thomson na mbongo wana. Yango tolambela. Sikona Thomson na biso ya mbongo. Toasu na ndembi totia na Thomson na mbongo. Toana ai, toana pilipili mwaka kitoko na tangawisi. Na muscade. Muscade na fongola pota musuwa tumi boye bate muscade za na ndenge nini. Elambela bana poto eza bana oyo baya mikie babotama awa kolamba mobulu biso pe toya mikie siko nga alinga oyekola yango moni na yekola nalinga ndunda musaka siko na yekola ndunda ya musaka yango na na lamba ngo lelo nata ndenge ebima après kotala ndenge ebima na lambi yango na oketika yango pa na opesa mama ameka ayebisa biso ndenge ebimi. Donc oza première partie ya vidéo na biso elambeli ya bana poto ya kato yekola elongi na ngai monani penza te bomonanga na ngai kaka mukie boyeba au première partie ya vidéo na biso boza ya deuxième partie ndeni tosala sauce na biso vidéo na biso boeskize biso ezata mosusu na 3 ou 4 parties bolandala na oka na YouTube et écouter nango eloko te nango kaka bilongo ya mike ba minute mwa mike bosabone vraiment ebele na Time of Grace TV et ça biso penza bien beau partager massivement et beau s'abonner kuna to tia ba vidéo nyon surtout to tia pe vidéo ba fondation na biso fondation Hand of Grace et ça la main de la grâce to ke mingi na anglais pour te vendre en Angleterre ma la biso za la ka pour na communauté na biso te ma la biso za ki na pour na na ba anglais communauté nyon surtout quoi nzamba nzamba mikone soto yango tokende yango bongo me tozoko oyo eza mbisa okaka mosusu totie na mai deja elembaka tolakisi bino susu kaye mbisa okaka donc yango wana donc oyo eza première partie sikoyo toyei tobanda kosala misala na biso ndenge nini tosaisonne sikoyo mbisi na biso tolakisi bino mbisi nde tosta mosusu bomoi nde tosaisonne te mais tolakisi bino mbisi na bino so tokende yango boye bino kosaisonnele mbisi eza kaka boye bilo tosaisonnele mbisi na biso eza boye donc bozela video première partie yango oyo deuxième partie eya merci babone na biso ya Time of Grace TV bosabone belebele bopartage merci na Bellevue TV po wana mpenza esoutenaka MG Star Boutique elambela bana poto eza sponsor par MG Star Boutique kuna so koti www.mgstarboutique.com ozwa ba t-shirt ya kitoko ba chemise ya kitoko do bokota en plus le 24 toza na barbecue ya anniversaire yanga moko Marie Grâce donc barbecue wana le 24 tolata MG
MG Star Boutique, t-shirt, MG Star Boutique, chapeau, to célébrer birthday. Bozela biso na deuxième partie. Merci. Nzambe apambola bino ndunda na biso eza na moto déjà eza kotoka. Eza déjà kotoka ndunda na biso eza na moto eza déjà kotoka tozozongela bino. Bisous, ciao.